Capage TV. Capage TV. Parents atiki responsabilité na ye. Il fallait qu'elle soit chargée à bana. Ata bali moi si mais encadrer bana na ye. Mais ya azu bana tellement que bolingo moi si eleki abengani bana wana lobi bana wana peut-être à l'église et taxé bango de bandoki. Bana mususu ezala pe kindoki te. Bana mususu aka comportement mwana. Il faut juste qu'on encadrer ko zo penda temps ya ko solana mwana. Est-ce que bazora temps ya ko solana bana na bango fandisi mwana talisi que il faut otanga, il faut se comporter boye. Ta la vie eza boye. Ce qui peut na tozana temps wana ya kofandisa bana na biso ko faire comprendre bango lelo oyo biso bana tozo bota lelo oyo soki to encadrer bango bien bango ne ba kozala ba futur temps sous député ba futur sénateur temps sous peut voir même président de la République mais so yo encadrer bango bien to tiki bango ba kena balabala yo biso sauver corps to ya depuis 2003 to soutenir bana wana to encadrer bana wana to encadrer même voir ba veuve voilà charger à Congo c'est pas donner à tout le monde faut à la peine la mentale d'acier pour oser à la peine oyo pena kondima pena ke ondima makambo ba kinois ba makambo ba congolais parce que ce n'est pas facile de gérer les Congolais voilà. Sous le haut patronage de son excellence Madame Antoinette Kipulu Kabenga, ministre nationale de la formation professionnelle, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et du Conseil national de la Jeunesse, l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique, IPGA, organise une spéciale collation de grade de la 20e, 21e et 22e promotion avec prestation de serment de gastronome de deuxième ordre couplée à une journée dînatoire de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs. Ce 27 août à l'esplanade du Musée national de la République démocratique du Congo. Journée dînatoire avec représentation 11 grandes anciennes provinces de la République démocratique du Congo. Participation aux frais $20 américains pour manger jusqu'à fatiguer de 15h jusqu'à l'aube. Journée dînatoire, événement à guichet fermé, point de vente billets, salon Atia Air sur Itagamushi 24, maison d'habillement Valpadi sur Rond-Point Super Lemba, fast food chez Maître Tomate sur Mouchi, restaurant Catalogue Plus sur Avenue de l'Enseignement, chez Nana Bodoga, clinique mode Mami Silou, Binza Pigeon, Avenue Mangengenge sur 24, Kermesse Le Millennium, stand numéro 49, commune de la Gombe. Pour tout contact 89 83 18 413 081 61 40 654. IPGA pour une conservation des hommes grâce à une meilleure nourriture. IPGA, veille à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. IPGA, une formation pour l'emploi et l'autonomisation durable. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours?
Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza mbote na biso mbote mama kapash yo posa ah na Oredezo na conteneur bakaro ya chantier bayebisinga sérieux za makasi eza pe na agence ya mbongo soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile kobosana te Oredezo eza pe na flat hotel bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo. Ata bébé en pakolango olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango ne mikolo na to pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa munoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oil eza pour bato bazala mo elongi ekota kota ba buto ezo sakano makasi ozala poto ozala afrique buto elingi elongi mafuta
oyo solution Rit Beauté a tcheli biso yango so omona ke ba tâche moko esali ngai mwindi Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommander bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na bongo na poso na ngebe barate bosepela na poso na likolo na tingani ka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir abonné. Nous sommes partenaires, nous sommes en tout cas. Tu peux nous bambote belé, ba page nous sont open les aralem sur tes photos bazui, ba poster na bino belé poser belé en tout cas. Merci na bino. Dans aralanga peto ya na msusu ya commenter, ya ko aimer, sauf poster nga en tout cas na zana pona ko réagir. Merci na bino nous sommes soutenir nga ezala kaka boitango yi sur na page na YouTube. Ça va. Nous avons invité la mission spéciale Madame Mireille Moukeba à Sauvecorps. À Sauvecorps, pourquoi? Pour nous avoir la sur les lots. Alors, j'attends pour expliquer. Pour y avoir vraiment trop télévision, mais ceux qui ont un événement ou bien descente ou bien actualité, Mireille a toujours partagé la mission. Ils appellent au lengue moko pour soutenir ma femme forte. Voilà, ma femme a vraiment une ambition na bango. Il y a makasi et puis il faut qu'on soutienne. Moi si à croiser ma beau côté à l'huité na kosala. Pour n'avoir orphelin, pour n'avoir maman veuve, en tout cas, bah soutien est belé pour la sauver corps. Bonjour et bienvenue Mireille Moukeba et puis bonsoir na Herbe Hollanda Busso Batapo. Bonjour Kapachi. Très bien habillé. Merci pareillement. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Kapachi Télévision. Ouais. Voilà. Ça fait très longtemps, une année. Vraiment une année. Quoi. En tout cas, moi, une année qui me dit ça. Ce qu'actualité est alitoyé, ce qu'actualité est ça sert à rien de passer, de parler, de dire n'importe quoi. Et moi, on a toyé les lots parce que tout le monde, il fallait qu'il les cale le lot, tu pèses à moi un message et puis ceux qui descendent tes alliés, il faut quand même bande kobata là, bah on va occuper koya, ni tu sponsor, ni tu partenaire, donc les bras sont ouverts, voilà. À Sauvecorps, les amis, pour nous avoir joué sur Kalelo. À Sauvecorps, les associations de veuves au Congo, et puis nous nous occupons de la prise en charge des orphelins, l'autonomisation de la femme veuve, et puis la lutte contre la violence faite aux genre, voilà. Balobi docteur Mouyom mais balobi té mais paraît-il pété mais tout le monde a tchépé à candidature na la présidentielle, nous assurer certaines vraiment que ça yango on a makamotali basi est-ce que oui voilà. Et est-ce que Roland de la Sous bien pour pas dire que théâtre à côté bon ça dépend de nous parce que ça y est éviter ceux qui pensent solo parce que moi je n'ai pas suivi ça que ceux qui attirent candidature pour la présidence peut-être qu'ils se sont déjà mieux placés pour diriger Mboka mais moi je pense qu'il était déjà mieux côté à maman parce qu'il y a celle Saraming maman déjà bazali mingi côté est maman na biso nyonso baza violenté et tout ça. Donc voilà, donc pour moi, pour un conseil, on a encore ça qui mieux placé pour na maman que pour na mboka mobimba parce que le pays est très grand. Plus de 80 millions d'habitants, comme ils sont 100 millions d'habitants on a habité. Cause on charge à quinoa, yo mo yebi quinoa mutu. Donc voilà, ce qui veut dire que déjà to lobadea quinoa il faut changer mentalité na yé. Cause on charge à Congo, c'est pas donner à tout le monde, il faut à la peine la mentale d'acier pour oser à la peine mutu oyo pena rondi ma pena que ondi mama makamboba quinoa ba makamboba congolais parce que ce n'est pas facile de gérer les Congolais. Voilà. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée,
sur les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prière, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020, Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer les Seigneurs avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Vraiment. Mireille, tant que les candidats na boulevard, na enfant délaissé au bazar na boulevard awa. On me pose la question et puis et puis la plupart des arabes sont là ne bana quand bana basoda au bazar vraiment sacrifié. Au Kolobani. Pour en tant que maman, parce que tu encadres un orphelin, tu encadres un bana. Pour au fait, par rapport à la famille, je ne sais pas, par rapport à libo, tatam sur maman koufaki, tam sur tata koufaki, famille peut batailler moi na bat taxer maman d'endoki. Tam sur peut cause à la paix, papa divorcé na maman. Abali moi si mususu moi si wana lobi ke bana wana baza bandoki. Du coup moi na se retrouver kaza na soutien de part et d'autre. Donc kota tata to kota maman kota banoko à se retrouver na balabala. Alors biso en tant que ba ONG bato bazala peut-être na ba orphelinat bazora bana wana pour encadrer bango. Mingi pe bazala bana basodo mona oyo bana kan oyo. Pourquoi? Parce que tant mususu parents atiki responsabilité na ye. Il fallait qu'elle soit chargée à bana ata bali moi si mususu mais encadrer bana
bana na ye mais ya azu bana tellement que bolingo moi si eleki abengani bana wana lobi bana wana peut-être église est taxé bango de bandoki tant sous église lobité mwana na yo wana oyo azana ndako wana yende mutazo bundisa libota voir même papa na maman mais ba délaisser mwana bango moko nde babimisa ki mwana wana leba encadrer yeba memeta na losambo bana msusu ezala pe kindokité bana msusu aka comportement ya mwana il faut juste ko encadrer ko zo penda temps ya ko solana mwana est-ce que bazora temps ya ko solana bana na bango fandisi mwana talisi que il faut otanga il faut se comporter boye ta la vie eza boye soki penda toza na temps wana ya ko fandisa bana na biso ko faire comprendre bango pour mwana soko encadrer bien na intimité que comportement na ye ko changer soko zo solana parce que dialogue ezalara il faut ko solana bana il faut ko solana moi si même so bali moi si même si obali mobali po mibali pe bazali akutona bana comme ko taxer bana na yo wana ke bana wana baza bien ke baza les enfants de la rue donc so ba komi bandumba pourquoi parce que excusez-moi le terme parce que ba parents bango mibali ba fanisi bana te pona ko po bana eza venir ya lobby donc lelo oyo biso bana tozo bota lelo oyo ceux qui t'ont encadré bango bien bango ne ba kozala ba futur tant sous député ba futur sénateur tant sous peut voir même président de la République mais ceux qui ont encadré bango bientôt tiki bango ba kena balabala lobby ba komi ko benga bango ba cheke eza mususu pa parents na bango baza na bomo mais baza na boulevard donc c'est pas du tout évident ya ko komona bana bongo na balabala et ça la mawa ya on biso sauver corps toya depuis 2003 to soutenir bana wana to encadrer bana wana to encadrer même voir ba veuve voilà siko ndeti dernièrement awa garçon mo ka utuko kozwa mwana ba boka ki na invité côté ya ba kitambo kuna et retrouver mwana ya bébé ba lokoti esko na bakandeti ya bongo bosala ndeni na ba felina bosala ndeni bon biso penana pena toza na orphelinat mais bato baza na orphelinat na mona ka ba msusu bandeko na biso msusu bazwa pena bana wana ba bokoli bango oyo azana mwasa kaloso azana mwanini bato bakena otika bilo na ba orphelinat bake kotika biso mingi tozwa prise en charge ya kofuta ba minerval par exemple ko tchabala na école batanga mais ya ba bébé que non encadrement ya ba bébé non to comme na niveau wana ndeti na ba rentrée scolaire bo sala ndeni. Je salue donc je salue mon partenaire qui est le chantier. Il appelle ça sur cartable pour la rentrée scolaire Yabana. Dès que rentrée scolaire, bah partenaire on a sur Bazali. Au moins attends sur bengi biso ba pesa biso ba cartable ba cahier, ba cartable, ba stylo pour na donc pour fourniture scolaire pour na banoyo bazozonga na classe. Wana tokende rotika na ba milieu où ils a reculé, tous na ba représentant na biso, to robenga, to kei, to sensibiliser puis to kotika. Voilà. Ok. Bah minerval ce que vous bottez dans compte ni parce que bah là c'est belé. Bon tous allons déjà en partenariat na ba école. Ok. Oyo donc na ba milieu reculé comme je venais de le dire neti na Selemba ou tous allons en partenariat na école Mokokuna donc à sélectionner la biso bano baza orphelin to poni quelques têtes place to koki kokende to futeli bango minerval voilà to pesi bango pe ba fourniture scolaire. Mais ba partenaire vous en a bango combien et puis au salandé parce que c'est pas facile. Bon, ça fait des églises donc on se départagera la place est belle. Voilà, tous on a partenaire oyo bazali bon ba partenaire on a biso bazali ezaka bato bazo pesa biso biloko eza penza suffisante pour na to pesa tom sous Congo mobimba. Donc on a partenaire neti Olisan Service que je salue son chef le boss de Olisan Service Serge Ngandou. Il pas pesa biso quelque chose tant que comme année rentrée scolaire boneti fin de l'année à Robenga biso a pesi biso quelque chose pour na ba maman. Donc on ciblé tant sous neti récemment tout ça là qui descend na Kinkole. OK tant sous na ba maman Kinkole to ke conscientiser bango par rapport à la prise en charge na bango moko na autonomisation après ce qui to zaki na moi eloko partenaire na biso pesa ki biso to ke to remettre bango to cible la mingi ba milieu reculé parce que na vie là to bi ke mutunya surtout abundanaka mais ma maman o bazata msusu kuna na suka bazata msusu concentré na bilanga tant msusu mais ezoko kapenda te tant msusu za veuve azo ebate soka sala ndenge nini mais biso to kitaka sur le terrain to conscientiser to pesa moral to remettre en confiance vous savez que vie continuer donc convier na ote qui grande dame ezaka pour au moni mutu dans la ville par exemple au moni mutu tom so na jipa munene même yo moko ozape na suka kuna ozape grande dame donc ça veut dire tozaki associé na maman Corinne qui est ça donc azali présidente ya ONG le grande dame ngana yende en partenariat avec qui to kenda ki to sala ki descente na
kinkole pour conscientiser ba maman, ko remettre bango en confiance et puis les équipes journée de la femme, tout ça là qui peut moi réception et puis voilà. Et Chico et le Karaneni, est-ce que vous avez rappelé attends pour ça là sous ba conférence là sous pour na ba finette boy adolescente parce que bazo zo basé mimo indésirable ba makamboze belé pour na bana basi à part non wana a sauver corps ils rappellent na idée à kokolisa lisusu net ba conférence pour na ba maman ya bongo pour la jeune fille. Oui, exactement. Déjà, tant que ça, la cabane de sang, ils appellent gens, il y a une sensibilisation, une conférence. Pourtant, toujours on peut ça message, toujours véhiculer, toujours peut ça mini peut exemple on a biso, toujours fan ça maman on a penda ba sensibiliser, bon on peut pas représenter on a biso bazana ba commune wana. C'est ba sensibiliser, bon ba fan dit donc ba image les ali tout à l'heure peut-être que Dieu peut illustrer ça. Alors tu peux ça bon on peut un message, tu véhiculer un message et puis ensuite, donc c'est un genre qu'il y a conférence parce que toujours sensibiliser par rapport à l'autonomisation, toujours conscientiser, toujours peut savoir courage. Moi s'il faut téléma, moi s'il faut ça, moi s'il faut Luca. Du coup pour na biso conférence c'est ça qui a été vendre que ça le mot ya munene pour que fouti ça ba maman parce que ba maman on a déjà basé ba femme ko vulnérable. Donc du coup biso photo descendre token des places bango bazali. Actuellement ba conférence le paye $100, paye $150, $200 juste pour véhiculer message. Pourtant ces messages on peut le partager. Donc mutoyer na message na ineti kapachaye apesi tant sous témoignage à vie naie ngana pesi yangai tant sous maman sous pesi yaye message na yo tant sous exemple na yo tant sous makambo et le cas na vie na yo et ko fortifier maman moko songolo pakala moko moto vanda ki place moko toza ki peka na ba maman toza na groupe moko ya ba femme batuseuse alors to vanda ki tozo pesa message et il y avait une dame qui servait azaki na kata restaurant wana zo yo kabiso du coup abandi kolela aleli azoli la maya misu penza zo tanga tellement biso tozaki ko s'encourager entre biso tozaki couper ça ba exemple ya ba vie na biso tozaki ko loba makambo etali personnalité ba biso moko tellement azaki ko lela to interpeller maman ozolela nini banda to vandia wa tozo mona yo ozolela du coup elle nous dit makambo boye bozo ko loba wana etoucher bo toucher pena vinanga papa ya mwana nanga botolanga mwana ça fait ce qui 3 ans na mwana nanga te ti nazolela bonaza na souci na mutema to bandi ko simba to bandi ko yebisa ye ko lela te la vie c'est mwana wana zaka mwana na yo vie ezabo lelo so mona été lobby mwana olukaka maman na ye soit forte donc omoni ke makambo biso to bandi ko loba toucher mutu moko pendant que biso to zaki ko beta masolo ya biso moko entre biso mais mutu oyo temps mususu biso to zaki ko s'attendre te ke yepe à cause de temps so réconfort na biso aye ko yoka makambo na biso et puis c'est moi makasi to lendisi to bisi soit forte donc nous on n'a pas besoin que mutu ya ko futa temps mususu $100 $50 pour à participer na makambo biso tozali koloba tokoki ko véhiculer message ndenge na zoloba mo siko boy muto ayoka bi ngapi fona koma lokwa capage ngapi fona koma lokwa madame on a ndeni asala kapo à encadrer ba veuve on n'a pas besoin de louer peut-être oui mais est-ce qu'il faut seulement louer une salle pour faire une conférence on peut aller même en plein air même dans un marché et puis véhiculer un message donc on n'est pas censé louer un espace pour juste véhiculer un message et puis que ces gens là soit disant des vulnérables bateau autant que ça soutien na biso ba futa sous droit d'entrée. C'est ça. Voilà. Mireille, na autre que l'accès tout sur le rama ya éducation ya bana surtout ça. To kota na yango na autre l'accès une vidéo mo ko yokuto kamwe awa. Ya Kamalanda garçon NG o auti NG compresseur o auti ko kufa azamwa mobali mais ami komisa mwana mwasi bat monsieur peut pas lobby que parents ne monsieur peut pas avoir un problème il y a éducation bon l'aime surtout en Afrique l'aime surtout éducation Afrique ezandenge morotene ya poto mais comment na mwana yemoko al weekend dans nzoto azaki na mwana zaki ko ka bien te mais a changé est-ce que on a to loba que pour ba famille ne baba qui va vérifier penza que mutuni akoka ki oza influent na mwana ba mona kité peut-être zaki éducation o to benga l'aime sur éducation de la rue l'aime sur comportement qui dit banda voilà nebele mbabuso pe babota mabungwa boti mwana azana batiki ya basi aza mobali azana batiki ya basi mususu pe aza mwasi mais omuni kama kamuniti mobali abota mina ebungwa aza bungu du coup
et belé ce qu'on va comme apena bimission autant comme majeur. Donc à comme temps surtout que mon comme majeur n'était na poto parce que on a na autre la vidéo aza na poto. Ce comme na poto ils ont mboka au bazon dima bango facilement. Awa kutu bakoza na bango mais du coup to la bango na ba donc aux autres là mais aux autres critiquer mais na poto bazo tika pena ba trans bazo tambola na bango baza et puis on critiquer bango té. Alors parents tant au moins on a déjà aza na poto aza indépendant à 18 ans aza majeur. Donc kozwa akoki orienté chemin o yemo ko alingi kozwa. Papa akoki koloba maman akoki koloba mais ce que yemo ko lobi c'est ma vie. J'ai 18 ans. Donc mon père ne peut rien me dire, ma mère ne peut rien me dire. Du coup bango bazo tala ye bazan elo comme so koloba te soka meki na bango soki ba meki na ye ba bengi police. Donc batiki ye asa la choix na ye akoma trans a se transformer ninga koma ki azaki mobali akomi mwasi et mbongo na sali ki trans wana ko investir même na Congo. Donc taka mbongo wana bazo landa ba exemple ya mindele pourtant biso toza ba bantu. Il faut pas oublier que nous sommes des bantous et qu'il faut to landa penda lignée ya ba kimbangu wana parce que toza quand même ba bantu. Au moni ndeto telemi boy to lati boy même temps muto ozoleka muto apesio ba moko respect yo osenga respect wana te mais au mona ka mutu yemo ka bonjour madame donc sans que yebsaye que pesanga mbote bonjour madame ozomona donc moko il faut to yeba culture na biso il faut natango kala batubana ko s'afficher bongoté on naza trans naza homosexuel moi je ne les condamne pas c'est leur vie donc ba poni ango parce que mutunyo so aza indépendant ata ba parents na ye na minute wana soki ba pekisa ki était mususu alinga ki na ye ayokate parce que akoloba akoko même ko kangisa yo du coup nous sommes mutu aza seul juge parce que même dans les 10 commandements c'est écrit ne jugez point donc quand nous sommes yemo konda yebi place ni nako ko chabatwana voilà merci Mira tout temps dans descente qui kolezaki ndengeni expliquez sur notre vidéo au fait ezaki idée ya madame Corinne Kiesa que je salue en passant la présidente de la fondation Le Grand Dame alors à Benga Kinga en tant que femme au Nazali ko songape ba maman donc idée na ye mais na yeki ko sangana na ye pour na tout ça la descente wana ya kinkole pour na ko conscientiser ba maman ko pesa bango confiance ko remettre bango en confiance et puis message na biso mingi ezaki autonomisation na bango moko ba ba ko sala eloko ba telema donc maman atonga mboka message na biso ezaki yango wana mama tonga mboka bayebisa ete ke basi batonga mboka te basi batonga mboka voilà vraiment merci total la descente wana ya Kinkole avant tozwa visibilité ya mamususu tozana message wana ya descente ya Kinkole et puis tozunga poto continuer na Mireille. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, l'association sans but lucratif Les Grandes Dames, en collaboration avec le regroupement des femmes congolaises pour leur émergence dirigée par Madame Arlène Bolondo et l'association des veuves du Congo et les orphelins conduite par Madame Mireille Mukeba, ont organisé une journée d'échange et de partage d'expériences avec les mamans des Kinkole dans la ville-province de Kinshasa sur l'autonomisation de femmes. Une partie tirée du thème national édition 2022, promouvoir. Prenons la parole, Madame Mireille Mukeba, présidente de la Sauvé-Corps, a retracé son parcours. Simplement que ce rôle-là qui est l'unité, mais au sein de la maman Corinne, pas présidente, il y a ONG Le Grand Dame. Il s'est dénoté que l'aspect Les Grandes Dames a pour devise femmes en avant pour le développement. La formation, le développement, la promotion et la défense des droits des femmes sont les... Merci en tout cas pour la image. Mireille, tu as sous descente prochainement quand on va Kinkole, bozana allié na fondation pour nous. Il y a Maloueka, donc que ça a pu descendre sous na Maloueka, juste pour remettre à ma maman en confiance, comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc image est alipée. Oui, je fais ça dans le milieu reculé parce que il faut vraiment tout bêta c'était na yango parce que maman a mis oui parce que tant comme a peu kuno zo mon apena maman na zo biso koto ba bossa na biso. Nous sommes plus dans les périphériques dans na ba milieu trop reculé il y a Congo donc même na ba mbujima kuna to na ba bipemba tozo sala kaka na ba djuluté ni ba kanchité mais toza na ba milieu vraiment très reculé.
juste pour conscientiser maman que tant que bateau baye là bon tant que apesi bango lipa apesi même oya zo la kisa tant que koloba mbisi yende mutu tant que azo pesa yo oya mutuya oya royela tant que polo biso tozo kenete parce que za campagne biso tozo kenete parce que muté on a biso etindi biso et comme passion to kende ko aider ba maman on a to pesa bango quand même espoir que vie ezo continuer aza veut famille tant que etikaye tant que bande ko mobali akufa basundola ye mais du coup akoma na eto musuko kende na église azo batena mais tant on mona tant mususu ngai na salle de descente na nga na ko c'est maman aza tant mususu koko na nga aza mususu ta maman botanga donc c'est maman ça la na courage vie ezo continuer mobali akufi oui tant sous famille à mobile va sondoli oui mais biso sauver corps tozali donc ala na courage à ta mobile accueilli à ta famille va sondoli à ta famille na yo moko kutu au moins attention na famille na biso tozali ozaki moi na biso ta mozaki na obotité ce que ozana bana mi balé misatu donc famille à mobile wana bazo en charge donc comme ma famille à mobile pa yebisi yo te ozana nous jeunes kende obunda babala yo soki ba ko bala yo mobile na yo sa kufinde ko na biso sa kei donc ozomono se retrouver dans balabala ozo ebate soko bandela wapi ndé place à sauver corps aya kasiko ayeko ebisa que maman zala makasi telema vie zo continuer donc banda tana 1 banda tana 2 lobi pe okoma mutu na mokili pourquoi pas voilà et différence ni yo mona entre awana mujima et place pour ça la descente omoni awa mingi okomona tata mususu mama azote katambuba okomona tata mama teke ta fufu mais na mbushima kuna tellement babala abiso kuna bana mike 12 ans 14 ans du coup avant di boyena kama mon bébé mon côté mususu il y a 2 ans 3 ans mobala kuf ayeba te soka banda ndenge nini donc biso pena toza musala makasi surtout na province toza pe na bureau na biso kuna pona nini parce que musala makasi zalande kuna parce que kuna vraiment okomona pena mwana mobile akufa tike tom su VIH sida tozaki na partenariat na PNMLS yende mtaza kopesa biso bakisi pona bato batika na bokono ya sida aza kopesa biso tom su ba préservatif ba biloko mwa ndenge wana pona kosunga basi wana mobile akufa ezo yeba te soka banandeni bango nde ko tifo to banana ko conscientiser bango to kotsa bango même petit na classe pona autonomisation na bango to lakisa bango ko koma na ko tanga mbongo après ba bandasko moi autonomie wana donc azala autonome ayeba koluka to pesa bango pe moi forme ko ya muke surtout na bakasai wana po mais awo kokuta ta mususu mama abandi na 1 mais yo bakiseli 2 mais kuna siko mama na abandi kututé ayebi kututé ayebi pe ko compter parce que babala ki azaki non ta mususu na 14 ans ozomona ayebaki nanu te asisi kutu azui même pas diplôme d'état azoi bate soka banda ndenge nini biso siko to bana na conscientisation to bandi nanu pe ko laksa bango que il faut nan ko yeba ko koma il faut nan ko yeba ko tanga et puis ensuite ce qui moyen zali to pesi bango moi fond moko boye na fond wana nde ko banda ko sala moi eloko moko pour activité commerciale moko petite et moyenne entreprise na ye atekata mo nguba atekata mo eloko pour se retrouver. Vraiment, en tout cas. Donc, est-ce que Maloué Kezaki en fait Maloué Kezaki peut qu'à conscientisation et à ma maman, donc topé ça bon quand même moi conseil et puis donc on est qu'à moi conférence moi comme biso tout ça là na ba périphérie donc na ba coin reculé juste pour na conscientiser ba maman prise en charge na bango il y a bango moko autonomisation na bango moko et tout ça voilà. OK. Merci de rejoindre descente il y a Maloué et puis de revenir sous na madame Mireille pour na continuer à sauver corps. Uzalina mapambolina yo uzongisima uzalina ila kelima be mama sangana ki awa esengeli aya me azali empêché de bo monde ke mo eloko atinde ki mo muke wana
mais après ça qui promesse que to yango na ba maman ya Malueka nde na yaki lelo biso tozali à Sauvecorps association ya ba veuve na Congo mobimba tozo lité po na veuve nyonso ayeba na koluka ye moko asimba pe eloko atambusi yango pe ekomi na destination oyo esengeli eza te ke fe biso ki mobali akufi atikali kaka bongo famille esundoli ye bakamaradi basundoli même belle famille place babalelaki ye basundoli ye mais biso tozali wana mpona kosoutenir baveve donc kotambwisa veve komeka kosunga bamama mpona tokende liboso bamama mpe bayeba te ke bazali bango moko bazali na biso soki topesi yo lelo topesi yo ntango mosusu secret topesi yo loso kolia ekosila me biso tozali kolakisa veve koluka kosala activité commerciale tobenga yango na lopoto autonomie économique. Merci beaucoup na bamama nyonso oyo baye lelo baye kondima na appel oyo na pesi. Merci pour la descente à Malueka wana bato nyonso baza vraiment touché madame Mireille Azawana to tcha vraiment numéro ya Mireille et ça la biso vraiment plaisir pour contribuer et ça raté to ganga maman Denise maman Olive maman Nito ebike bino vraiment bozara makasi pena ba maman na kosunga côté ba femme forte en tout cas Mireille Azawana so bolandeli pe lisusu ba ambition na ye puis ba programme na ye bo soutenir et ça là vraiment très bien ici ko ba ça na ndeni bato baningi ba yepa na yo ba ONG mususu bato mususu pe bazana ba poto bato mususu bazana ba place ebele o alingana mususu basa filier na bato lokola bino ata zo yate mais atina biloko pa na yo pe ça ba ofele na ba veuve ba sande bon ceux qui bani bazwa biso bako contacter yo tout comme bakoko kene na ba réseaux sociaux tozali donc à Sauvecorps ONG toza na Facebook à Sauvecorps ONG toza na Twitter à Sauvecorps ONG toza na comment email na biso à sauvecorps@gmail.com mais pour un numéro de téléphone bakoki ko contacter capage toza pe na site web donc elinga ke si la na week-end oyo uti koleka mais bon ba reporter pour na informaticien o bazo sala site web na biso du coup ba kokipe kolanda biso na site web na biso et donc ce qui est commis prêt de relancer yango et kozala kana kombo a Sauvecorps voilà. OK. Merci Mireille na baonya so la division de l'eau et ça va en ligne et puis message clé ba salutation ba remerciement ezani poto kabwana yo. Na plus sinon merci na yo Kapachi parce que tu m'as reçu sur ton plateau. Oui. Donc na moi passe à koloba lelo hein, donc ça moi ba exercice belé poto comme lelo ndenge to komi ndenge to zapelelo Kapachi TV nous a toujours accompagné. Merci na ba onyo so balandi biso donc on s'est net moment. Merci à tous nos partenaires donc tous ceux qui nous soutiennent les chantiers Serge Ngandou le patron de Lisan Service, Alain Gonda le patron des donc entreprise Kiminga Neo Saintcom voilà je dis aussi donc on a participé Christian Tshisekedi Mbote c'est mon grand frère l'ancien premier ministre l'ancien premier vice-président du Sénat le sénateur Sami Badi Banga Mbote Yali Badi Banga na PCP Mbote la famille Mukeba Kafuka qui est ma famille na PCP Mbote Kara Mukeba l'homme sans difficulté financière Michel Mukeba Anto Mukeba, Brigitte Mukeba, l'honorable Dédé Makwa, le mari de ma sœur. Na pesi Andy, full boss, Andy Ngoy, full boss Mbote. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne ma marraine, non, si tu bouilles, de gros bisous à toi. Voilà. Basili. À tout Matouba. Na pesi Mbote, Yende Moutou, Azolandela. Dadou Matouba plutôt il est de la site web na biso donc il est vraiment au four et au moulin na PCP Mbote donc JL Bipa Yozali na PCP Mbote wana to tangate va tout passer moi belé mais na émission ma bangate prochainement à la liste pour déranger. Merci Mireille d'être passé. Merci d'avoir reçu sur l'indivision en tout cas. Numéro to Chawana on nous contacter Mireille yo po ya moi Kaina yo moi Bik
moi uniforme o ya petana moi liputa pour na ko aider ba maman veuve et ça a vraiment plaisir il y a trop il faut qu'on encourager ba so baza ba vandi na ndako te pour na ozela o gouvernement tel o mutu boye ba changer o ba sala boete alobi ata na muke o nga pe na participer na un pierre pour Congo kende liboso ba femme encourager bango wana merci na ba on se balandi biso to kutani prochainement na numéro ya Sika bye à la prochaine. Capage TV. Capage TV.